Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandiko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomelmail. Bandiko babolingo lelo tozali na sengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tozali kotalisa bino pe komonisa bino lolenge nini tango bato oyo bakendeki na église ya bakimbangise les 4 individus oyo bakendeki na église ya bakimbangise bakei kosala ba désordre bango bakanisi ete lokola bamipesi kombo ya bakombata lokola bazali kolata bateni oyo ezali kobimisa solo na nzoto bateni oyo bango moko kutu mindele bato basalaka bateni wana balataka yango modele oyo bango baza kolatela te. Mondele ye moko asala teni wana me na kati ya mboka na ye azali kameme na respect tango azali kolata teni wana ayebi na moma nini yo akoki kolata yango. Me lokola Congolais azali na kibolole na motu ye azali kokanisa ete soki alati teni wana nde abangisi mokili nyonso. Bandeko babolingo nayebisaki bino na émission oyo esilaki koleka nalobaki ete bakimbangiste bazali bato oyo bayebi korespecte moto soki yo moko oyebi se respecte. Kimbangiste azali moto oyo alingaka ba désordre te. Un vrai kimbangiste okoyebela ye na ndenge ya vandeli esika azali, okoyeba ye na elobeleli na ye, pe okoyeba ye na misala na ye. Nazali koyeba te bato oyo bayaki koluka vi na poto oyo barate vi, oyo lelo bakomi na kanda koleka, oyo tango ya Mobutu babengaka bango bana ya barate vi awa na poto nyonso to bazalaki na yango comme espoir ba perdre yango lelo ekomisi bango motema mabe. Bino bolingi kobosana ete bakimbangiste eloko nini basala te mpo na bino tango Mobutu azalaki na bokonzi. Bakimbangiste bazali bato oyo basiportaka moto nyonso oyo azali kosala makambo na ndenge ya malamu. Me tala sikoyo bato oyo bazali na poto bato oyo baye awa balingi kosala misala te vi ya pasi kobaluka baluka. Bakomi kolinga kokende kosala ba désordre te na kati ya église ya bakimbangiste. Balobi ba bêtise ya mingi. Balobi n'importe quoi. Mais bandeko babolingo. Nayebi te bato mingi bakanisaka lokola bakimbangiste bazali bato balingi respect
bazali na kimia mingi bakanisaka ete bakimbangiste bazali bazoba bangoto bobo po ete okoki kobeta kimbangiste pe moto akosala yo likambo azali te bandeko bozali nde komikosa. Bakimbangiste bazali bato oyo balingaka jamais ba désordre. Bakimbangiste bazali bato oyo soki olingi koyokana na bango zala moto ya oyo oyebi ko se respecter. Tango kaka ndenge toyebisaka bino bandeko mingi bakomi komona ete asomba mwa kamera na ye akoma kokende kosala na yango mwa ba système ya bambangisa après lobi azwi atie yango na YouTube atie yango na ba internet bo bandi kotala bolobi etala moto wana boy mingi bazali kokanisa ete soko zana mwa kamera ezali kaka po fingaka bato osalaka ba trouble nde wana moni ete ye azali pomba bandeko komikosa te bana mibali oyo ba iletre oyo minei oyo bayaki oyo bato bazali pe kosala eloko te awa na Allemagne bazali pe wana ndenge bazali naza si baza ba sans papier ndenge bazali wana mikanda pe ya malonga te bandeko bango bazali kokanisa ete makambo babandi kosala na Allemagne bakanisi ekozwa ampleur ndenge bamonaka na Belgique ndenge bamonaka na France ndenge bamonaka na Angleterre ndeko kobosana te ke bakimbangiste en Allemagne bazali bato moko lingomba na bango ezali na ndenge ya irrégularité te ndenge tomonaka ba église de réveil mosusu basambelaka mais bakonzi ya mboka baenregistra bango te. Église kimbangiste ndenge bozali komona yango wana na Allemagne ezali bien enregistré et puis l'état en Allemagne ayebi yango. Lelo soki okei kotala palmarès ya ba église nyonso tu ya ba congolais oyo ezali awa na poto oyo l'état allemand ayebi yango okomona ete soki otali na palmarès okomona kombo ya église ya bakimbangiste ezali mais okomona ba église ete belé bakombo ezali te donc l'état ayebi yango te na ba église wana ta soki bokei bosali désordre moto azoki tango mosusu po komona tango mosusu ba responsable ya église bakokwea na likambo po ete bazali pe enregistré te mais église kimbangiste soko kei kosala désordre ndeko yebaka ete likambo na yo ekokende musika olinga te bandeko babolingo bana mibali oyo minei oyo bomonaki bakendeki kokota na église ya bakimbangiste moko azali elongi boye asi azika bandeko elongi ondire akweyaka na mafuta mbila ya chela oyo babandaki kokalinga po ete bakalinga soki mikate soki pe Thompson ya beti libako elongi nyonso ekwei kuna eyanduki botala elongi ya mwana mobali oyo olia landela nanu makambo ya sante ya elongi na ye tango mosusu azali na cancer ndenge azali wana tango mosusu azali na baproblème akende koluka munganga basala ye baexamen non ye azali kokanisa nde kolanda makambo ya Congo nde yango na akozela solution mpona nini bato bazali kosala boye po ete bafaux politicien congolais bapesi bango baespoir ya lokuta soki bobundi bosali boye ntango bokozonga na Congo tokopesa bino baposte ndeko boni bozali komilalisa pongi boye nde mpona nini bozali kolota bandoto ya baba bapoliticien bazali koloba bakopesa bino baposte oyo bakosala ete po ete vi na bino ekoma meilleur mais ta pembeni na bango moko vi na bango okomona ete désordre mobulu ya kosakana te bana mibali oyo bakei po ete bakende kosala désordre na baeglise ya bakimbangiste mpe basali désordre na kati balobi n'importe quoi mais bakimbangiste mpe batikali indifférent te batelemaki mpe bapesi message na bango bandeko bokoyoka yango bakimbangiste basiliki mpe babeti loboko likolo ya mesa balobi ete trop c'est trop bato ya boye bakoki kotikela bango tante lokola balingi kotia mosapi
na liso ya bakimbangiste bango balobi ete bana ya papa Simon Kimbangu bazali kotelema sikoyo po ete balakisa pe bango ete oyo bango balingi kosala bazali nde kokosa na liboma. Bandeko biso nyonso tozali bakimbangiste te. Ngai nazali par exemple catholique, mais nazalaka na respect quand même na église ya bakimbangiste. Biso nyonso toyebi histoire ya papa Simon Kimbangu. Mais lelo toye komona ete oyo bosalaka ezalaka hypocrisie, bokoma kozwa photo ya papa Kimbangu po ete botambolaka na yango na balabala ekomi lokola publicité na bino bozali kosala. Mais tala sikoyo ndenge bokei kokota na beglise pe bozali koloba ete bokosignale na bakimbangiste nyonso tu na esika bazali na bapays nyonso tu po ete bakombe bata bakende kosala ba désordre après les 6. Bandeko oyebi ete mingi bakosanaka liboma, mais omoni baliti na bino bozali kosala ko un jour ekotournele bino mabe, un jour bokokamwa bino bosalaka kaka liseki. Bino bokanisi bakimbangiste lokola bazali bato ya kimia, lokola bazali bato oyo balingi pe na moto nyonso, bino bolingi bomona neti on dirait bale. Donc lokola bakimbangiste balingi pe na moto nyonso, bolingi bomona neti bango bazali ba faible. Attention, na bakimbangiste ndenge bazali wana ba catégorie nyonso to ezali na kati. Ndeko soki omeki okosuka, pe soki bosali attention te batu bakosukisa makambo ya bakikombe bata na poto ezali bakimbangiste lokola balingi kotia mosapi na kati ya liso ya papa Simon Kimbangu. Pe ndenge ezali wana ezali deja kolakisa signe ya fin na bango. Bandeko poto kende mosika te na kosenga kuna na régie papa Botamba tiela biso babilili totala réaction ya bakimbangiste ndenge nini bareagisaki na pasi pe na mawa na motema na makambo bautaki koloba totala pe bomona ndenge nini bakuluna ya Allemagne oyo babengi bango soi-disant bakombato ba individu oyo bakendeki kosala ba désordre na kati na Lingomba. Bolanda bino moko et bongo sima tozongela masolo na biso ba image s'il vous plaît papa Botamba. Bolingi sikoto bomanao tukokausa esika oyo oyo ezali maloba ya 4 personnes bakendaki un dimanche na église Kimbangiste kuna en Allemagne bakendaki kosala désordre na kati ya temple l'air bandeko na biso bakimbangiste bazosala culte ndenge biso toyebi to respectaka esika na biso ya culte voire même tolongolaka basoulier pamba te toyebi soki ekomi dimanche même esika na toluwe yango topesaka yango respect. Ils vont continuer à supporter sous Moutoyo, donc ils vont comment même les biso. Donc on a total après le 6 décembre total makamala. Tokel lelo et pas ya batu. Ya bango soki ya Simon Kimbangu église na bango na maloba o bango ba utaka ko loba na mbanza ngungu ba pesi oyo bolole oyo mandat tina 2016 pour date 2016 va promettre bango biso to yebi yango et pas na biso to bi retour si bango nyo sera le 6 décembre ce qui moindre to yebaka to kokota bi mangoma na tout to kokanga yango to bango bazo continuer ko supporter sous Moutoyo donc bango ba koma même na biso donc wana total yango après le 6 décembre total makamala oto tozo senga ba combattre mokili mobimba ya Afrique ya Europe ya Amérique ya Asie partout que non. Bon, mais quand vous informations sérieuses, na sengi na bandeko na biso nyonso to ba combattant o nyonso monde entier oyo
ayebi église ya Kimbanglis et ya na bamboka na bango Afrique du Sud, Canada, Amérique, Chine, Inde, aussi France, Belgique, tout. Donc relaxi tata na bango ana tindi batu na yeba voter. Yanga le lot route une église. Totel même mon église. Tomoni 4 personnes ont mis bengi ba combattant. Donc un dimanche ba bengani ba yokani ba su caméra ba kina ba onkaka na kilt. Donc ba yeko sala désordre moi au sakanate ndenge bozolanda la bilili ba sali vraiment vrai désordre et ba promettre le 6 décembre ba ko sala likambo ba lancer pe appel na ba ndeko ba combattant au baza partout au ba yebi sika église Kimbangiste ezali et ba contacter ba pasteur ya bisika wana pour na ba vérifier information wana. Bon, pour l'information, na bino ba oyo ba landaki yangote raison na bango ezali que chef spirituel représentant légal papa Simo Kimbangu Kiangani apesaki message na ba Kimbangiste que ba voter Kabila wana ezali raison na bango tina message na ngai na lina pesa na ba jeune Kimbangiste to meka kolamuka na situation ezali kolekela biso. Total a été 3,26, mais total a combo il y a papa Simo Kimbangu. Pour la fois total a combo papa Simo Kimbangu. Puisque tu es magambo les gars qui n'a pas musulman, tu as une situation que ça manque. Tu m'as dit que ça la asakana mon konza ba musulman, tu as une ni neela qui. Makambo ba garçon ba sali pour na ko mélanger ba moté parce que ba combattant mususu ba dali ko défendre mboka. Bazana ba raison na bango mais bazana moins respect parce que pambate tozolanda na internet tozomona elobeli na bango mais 4 personnes yo ba yokani ba ju caméra ba kena bango na esika église Kimbangiste ba kota na katanda nzambe bani osa désordre et ba bengi pasteur pembeni donc pasteur a commis ko se justifier pour date 2016 ba promettre bango biso to yebi yango. Liboso ya batumoka aboyeka akomi ko se justifier faut pesa ka explication raison na bango ezali que chef spirituel représentant légal papa Simo Kimbangu Kiangani selon bango balobi que a pesi ba Kimbangiste message que ba voter Kabila yango bango esala ki bango kanda donc ba yé pour ba revendiquer liboso ya ba Kimbangiste ba laksa ba mécontentement na bango. Alors ngana oloba boy na ba Kimbangiste nyonso partout na mokili ozala na 3 ozala na 26 peu importe ba raison mais faut respect ezala liboso na chef spirituel et na isika na biso ya kilt. Donc ezala ki un dimanche mais tout le monde va surveillant bazaki déjà en place na ba uniforme na bango pasteur alati teni na et tout et bana mibali oyo ba yeko sala mobulu na esika église. Alors yango nazo sala appel na ba jeune Kimbangiste partout to la muka na eloko esika nyonso église Kimbangiste ezali toyebi ke ba combattant ou bazomi benga ba combattant pe bazali bango balancer défi contre papa Simo Kimbangu. Balobi le 6 décembre bakoluka basala likambo soki ba résultat peut-être favorable était pour na bango. Alors yango na ko senga na ba Kimbangiste nyonso to tika ba biloko ya kolobaki omoni biso pe photo mitala banim tout ça non. Na kanti ba bazali ba parents so ozana mwana na yo bien tolo bakaka ozana ndeko na yo utaki libanda zako ya na konya lupango okoti ndeko na wana baza ko beta ye na niveau mo osakana te ba bimise makila na bato yo yebite na kanisi réaction na yo okoluko défendre na ndeko na yo wana okoyeba situation na sima okende ko tuna te ke situation ngo za ndenge non okobunda pona ko défendre ndeko na wana. Alors situation zo sala mawa basakani na tata na biso oyo ezali papa Simo Kimbangu
parce que toyoki na maloba na bango balobi bakokanga l'église nyonso ya bamiyibi bakokausa esika oyo voire même na kati ya lieu ya culte tolandi soko bolandi bo tirer pena attention bokoyoka maloba ya moko na bango alobi tokoboma nawa olingi siko toboma nawa nyonso wana ezali koluka kobangisa bana papa Simoki Mbangu. Alors bagene partout bozali surtout bao bazali esika oyo bapapa bazali tozwi lokwa na Belgique na France. En tout cas faut tozala vraiment bien organisé pour koluka kodresser situation malamu. Sécurité faut ezalaka te basurveiller batelema na porte non bana mibali nyonso bazaki bazaka na mwa konzo bazana mwa esprit wana faut koluka vraiment ko s'organiser kitoko eloko oyo ezala te 3 ezala te 26 ezala te ke ana vana na ndako tango nyonso oyo zali ko respecter papa Simoki Mbangu faut s'attendre pe na mutu nyonso a respecter papa Simoki Mbangu. Mais fils qui respect, même quand on dit mais respect on est important. Biso bana papa Simoki Mbangu toyebi eloko nini papa Simoki Mbangu asali na Congo, toyebi pas ni papa Simoki Mbangu amoni et to ko lukape mutu a respecter papa Simoki Mbangu na niveau wana. 4 personnes moka boye ba melina bango masanga oyeka ko komino ko bangisa ba kimbangiste. To moni yango même na ba musicien, ba pekisi ba musicien ba betaka société na Europe. Mais t'as la réaction à parmi les musiciens pour autant aller sur la commune à Bangoate. Bah monsieur sur basali même banzembo. Bah monsieur banzembo basali banzembo na combo ya muto bango bazoboya. Sur beaucoup d'internet beaucoup na groupe ya batu ya théâtre. Basali pe campagne na bango ba pesi des messages na bango. Donc ils allaient na temps ya démocratie. Peu importe ba raison. Ce qui bazaki na ba raison na bango. Bazaki na ba façon musu ba ko sala on ba organiser une marche moko monene ba même libanda ya église na ba banderole na bango ba komi ba laxi ba mécontentement na bango na chef spirituel représentant légal ou ya église kimbangiste quoi ba laxi que en tout cas tous a contenté na position wana mais ba ko attaquer bisoté na l'air ya culte na eloko ya vraiment en tout cas ba pasteur nyonso bazana bisika église ezali faut se préparer, beau Lukako informer, bakonzi à l'État, beau ça le rapport parce que c'est important, parce que tout négliger le côté. Na si biso tous en ba famille, na ba après le 6 décembre, na si soko un jour, ozo nga nanda kubi ozaki na musala, moi na yo, moi si na yo, ndeko na yo abengi yo ba karaki biso na nzela, parce que doit être vert blanc ba beti biso. Na raso ko tunate pe bango ba ko tunate ke zalaki ya 26 bien à 3 non parce que biso nyoso to la taka vert blanc po to zolanda mutu moko comme na ye papa Simoki Mbangu. Alors photo zoa eloko vraiment très sérieux to zala ini to sangisa makantie sika moko pona kolakisa ke papa Simoki Mbangu pe azali na bana. Alors to tika ba biloko wana ke omoni tout boye non. Peu importe la raison, mais respect. Tout l'année dans le barabango. Balobi, papa Simoki Mbangu, azali prophète moko ba respectaka, bani tout ça, mais bango moka dans le barabango, moko na bango lobi église soki ya ba Simoki, tout une église soki ya ba Simoki Mbangu soki ya banani. Tokel lelo et pas ya batu. Ya bango soki ya ba Simoki Mbangu. Mais otana no mutali boma ya ndengwana. Ayebi même pas valeur ya papa Simoki Mbangu. Ayebi même pas valeur ya papa de Ngenda. Vous avez manqué papa de Ngenda liboso ya caméra ndengwana. Alors biso bana papa Simoki Mbangu faut vraiment tout se préparer ne lokoyo. Bo par la paroisse nyonso. Bo aviser na bakonzi. Parce que yebani pena très bien na l'église lokola kuna na Paris na vironflé. Bisika ndengwana so ba mekaki ta musu mutalenga kufa. Ilingeza la somme. Parce que le quoi on a évi très bien. Biso te bi ba tous ça ba sportif le quoi ngamo on a zalé wa na zona belève belo na formé au bazana Paris wana au bazar vraiment que l'esprit moi ko sakanate. Donc ce ko ba meka ke le quoi na Paris na vironflé ou bien na Nivelles kuna na Belgique ilingeza somo. Alors ceux qui muto akufi na isika église kimbangise aux ala vraiment la monter. Donc to a visé na bakonzi
bayeba eloko oyo ke tosalaka bakilte na biso chaque dimanche bajour et activité ezalaka boyeboye mais tala groupe ya bato oyo balance eloko oyo mpona koluka kobangisa bato na biso alors bakonzi bakozwa rapport wana un jour soki problème eye bokoyeba ndenge bakojustifie likambo ya ndenge wana. Alors biso faut se préparer na niveau wana totika babiloko ya kea omoni biso moko pe banini tout ça non totika biloko wana eza même pas na sens ba oyo baza na ngambo mosusu balobi 3 égale à 1 bango bache papa Simoki Mbangu kiangani liboso et ba oyo baza côté à 26 balobi 26 égale à 1 lingolo ba ke papa Simoki Mbangu kiangani za pe na kata 26. Donc ce que on a ba angle nyonso okomona ke biso nyonso toza na raison ya kozala eloko moko. Donc to questionner ba makambo mosusu te tozala vraiment eloko moko parce que makambo ba individu mine basali pour na pe message na bango papa na ngenda lobaka na niangara na ba 88 89 groupe moko ya ba garçon bakenda ko buka miro bakimbangisi totongaka papa diangenda lobaka batiki bilongi na bango esika wana. Donc ngape na koloba na bango ndenga bakotaki wana batiki bilongi na bango esika wana ekozala na occasion na bango ke bakende kosenga vraiment bolimbisi na moko ya makila papa Simoki Mbangu pamba te ba bebisi ba vie na bango ndenga bakotelaki wana 4 personnes wana. Donc na bino ba combattant mosusu en tout cas ce qui pose moyen zali bobenga bandeko na bino bopesa bango conseil baloka moyen ya kosenga bolimbisi na bakimbangiste. Donc balingi ba saboter mouvement na bino bozali kosala balingi ba saboter yango papa Simoki Mbangu aza mutakosaka na ete bakimbangiste baza batakosaka na bango te biso bakimbangiste doit très dangereux parce que toi na foi toujours défendre simba na yo batu nyonso mais soko simi papa Simoki Mbangu oza na danger. Donc biso toza na foi toyebi loko tozo défendre toyebi mutu tozo sambela azali nani parce que na 4 églises kimbangisi bato ndenge nyonso bazali eza na bato pena ba esprit mabe pena o papa Simoki Mbangu atie sika avance sika moko eza na bato mbongo eza na bato mayele ba intellectuel eza na bato ya genre nyonso bazali mibali o pena ba telemi bomoni pena ki wana mobali bazali. Donc ce qui ba na place ya culte elingo lo bate ba komba zoba. Donc tous à la vraiment tous à la très attention na eloko. Donc tous vigiler pena mouvement très kitoko. Donc na ba jeune nyonso partout en tout cas to tika ba biloko ya ki omoni biso moko non to tika biloko wana parce que muto ba sakana na ye azali papa Simoki Mbangu. Et si ka wana ba ndeko wana ba sangani ba lobby papa Simoki Mbangu dimanche biso to ko komisa yo awa. Donc esika ya boule. Donc ba kotina ba botine na bango na photo ba tena se ba niati oyo toza nango même na problème te bakosala ngo libanda toza na problème wana te mais basali oyo bango basalaki donc basabote esika na biso ya culte. Donc tout ça là vraiment très attention ba jeune kimbangiste partout dans le monde oyo baza kolandanga na message oyo donc tout ça là vraiment très attention totika ba biloko ya ke biso moko banini tout ça parce que toko regretter nango un jour okokenda nzela boza na mosala babenge bayebisi yo ke ser na yo batakaki ye ou bien eloko boye esalami okosepela nango te parce que tolataka vert blanc biso nyonso. Donc faut totelemela eloko oyo na niveau moko akosakana nango te partout esika bajeune bazali en tout cas faut kotelema kolakisa vraiment ke papa Simoki Mbangu aza na bana biso ozalaka bata mobulu te tosalaka moto mabe te mais bagenre nyonso na bacatégorie nyonso ya bato papa Simoki Mbangu aza na bango. Alors tous à la vraiment eloko moko na danger o ezali to négliger en côté parce que mingi lo baka papa Simoki Mbangu ye moko ako talaka na bango bien sûr mais to yeba pe que papa Simoki Mbangu a utilisé ka bato asalisa ka bato balingi ko misalisa. Donc c'est pas pour rien azana bato ya ba catégorie nyonso na ba combattant nyonso na mokili ndenga ba peselaki message wana ki ba combattant partout na monde bino kaka pe ba combattant na bo benga bandeko na bino bo pesa bango toli oyo bango basali ba zolinga ba saboter nde mouvement na bino soki papa Simoki Mbangu asiliki bokozwa fimbo bokozwa pena fimbo soki pena papa Simoki Mbangu asiliki bokozwa fimbo et fimbo wana ekokute vraiment bino cher.
Donc il faut vraiment tous les locaux moko ba jeune kimbangiste tous là qui savent vraiment que tous les batu ya discipline batu ba ebi makambo nzambe batu ya mubuluté tous ala kana biso batu mubuluté mais tous ala makambo nyonso na kati bandiko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda pe bouti komona ndenge nini réaction ya bakimbangise vraiment epesi pasi pe mawa komona bato mosusu oyo kutu bazali ata na tina moko teke bazala na bamboka oyo ya bapoto baye kaka dans le vide boye bakiti kaka na poto kibi mbala moko tala babozoba bazali kosala pe mwana mobali oyo azali kolalati steni ya basoda azali koloba bandeko botala elongi yango bandeko on dirait be esika moko boye kona bandaki kokalinga mafuta mbila oyo ya chela ye azali koya sikoya beti libaku akwaya elongi nyonso dindi na kati ya mafuta mbila ekalingami bandeko elongi yango bandeko produit wana yango te modele apakoleli yango te apakola na temba alingaki meme adouble bandeko basi na kopakola bandeko modele azikeli bandeko aza koyoka ta soni te aza mpe koleka liboso ya bakamera ezali mawa pe pasi papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Mama Rosalie na koyebisa yo eloko moko. Bandeko mibali oyo bakei kosimba esika bakokaki kosimba te. Na koyebisa yo ya solo mama Rosalie pe na balandi ya Radio Zumel 1000 eloko bana mibali oyo basali. Boye bakaite ata basengi bolimbisi me bilembo etikali image wana etikali deja na kati ya mitu ya bakimbangiste pe image wana ata basengi bolimbisi ezali pasi po babosa na yango bandeko bolingo babiloko ya boye soki bakimbangiste na kamba batali ba image oyo bandimi ebele bakobimisa maya miso pe bakolela pe kolela ya bandimi ya bakimbangiste maya miso bakobimisa bato minei oyo batikali bana ya libabe libela bandeko mokili oyo ya nzambe eza na ngoma bete me moto ye moko nde akendeke komilukela mindondo likolo ya vi na ye bandeko oyebi soko ozali na plaisir olingi ke bamona ete ozali combattant po ete mokili emona po ete mokili bayeba ete moto wana azali kobunda mpona kosala mwa baindividu moko plaisir oyo nyonso bazali kosala mpona kosala ngwanda plaisir kosala Tshisekedi plaisir kosala na mwa bato mosusu plaisir me bandeko tango bino bozali kosala yango mpona kosepelisa mwa baindividu moko soi-disant baopposant congolais me tango bokozwa problème bokomi na bambeto ya hôpital bokomona baopposant congolais na bakoya koremplace bino na mbeto ya hôpital to ekozala problème na bino moko bomonaki ndenge Epaphrase un faux pasteur oyo ndenge nini akomaki na mbeto hôpital akomaki kolela tango akomaki kolela bomonaki ngwanda tango akomaki kolela bomonaki Tshisekedi tango akomaki kolela bomonaki mwasi ya Jean-Pierre Bemba oyo akomisa neti mwana ya bitinda tango bandaki kolela bomonaki bakombata bakendaki balobi bon Epaphrase ndenge esali boye sikoyo yo tomoni ete oza combattant mpenza ya makasi alors tika ete pasi wana biso tozwa yango tolala na mbeto hôpital yo bima basalaki yango pona kolakisa bino ete avant ya kosala likambo mitala nanu yo moko po soko zwi likambo ezali pona yo Rex Kazadi ye wana ti po na kokosa bino ke bato baza kokosa ete na bolingo baza na bolingo nde ya maloba Rex Kazadi depuis bakangi ye aza kuna na boloko nani yango asatindeli ye mandat ata quelque chose ye wana siko Rex Kazadi ndenge akomi wana basi bapesi ye kombo na prison Marie Paulina
asa azwa mobali bandeko tala kaka bapesi yo mobali deja okende na prison andimaki te me na kati ya prison bapesa ye kombo ya Marie Paulina ye akanisi bamakambo ezoleka na prison bato ya radio Zumel Mil bakozwa bainformation te tozwi bainformation na bandeko akoma mwasi ya libala kuna balobi mpe soki azo kolamba somo na kati ya prison siko tala ndenge azali komwazir wana ntango akobima bandeko tala mataku ya kovimba mpo na kolakisa bino ke bozobo bozali kosala boza kosala yango kaka mpo na bino moko yo okanisi bandeko bato oyo bakanisaki balingaki balakisa ete bango baza bilombe bino bokende kolakisaki bilombe na bino na bakimbangiste bino boyebi bamasura ya bakimbangiste te meme Mobutu oyo bino batata na bino babandaki kosalela Mobutu boyoka meme message ya Mobutu to asalela nsa mpo na bakimbangiste boyoka nanu discours wana te église ya liboso to prophète ya liboso ya mboka na biso oyo atiaka babelge mal à l'aise oyo esekaki ete babelge baluka par tous les moyens baboma ye boyebi ete Papa Simon Kimbango bino lelo bokoma kozwa photo na ye kotambola na yango pona plaisir mais bozo yeba te ke zali libabe soko zali kosimba photo ya mosantu ndenge ona kotambola na yango sala pe makambu ya malamu soko zali kosimba photo po ete okende kosala bato makosala olobaka babozo ba bêtise ozali komitia libabe na nzoto na osanki omiyeba soki ba belge bango moko bazali koyeba valeur to puissance ya Papa Simon Kimbango azalaka na yango ndenge nini mwa bino ba mwa bandeke moko ya mike miko boye na poto likolo ya batu bazali kotinda bino bozali lokola bana ya bitinda basombeli bino mwa bateni babengi bino bakombatele bino pe bomoni bozuma peka botomboli batu pamba boza kolekisa tana bino na poto pour rien baninga bazali koluka ba encaisser un plus pour de bakende kotonga na mboka bino bozali kolekisa temps pour rien awa na poto ki moyibi kaka bino boza koyoka ta kilote bokoti na kati ya église kimbangiste pasteur abandaki déjà côté ya kobimisa pasteur libanda mpona kosenga bademande d'explication bino banani yango wana vraiment tobeteli bakimbangiste ya maboko na ndenge bozwi déjà vision oyo ya koloba ete il faut bo se préparer déjà en conséquence po ete bozela kaka te mokolo bokomona likambo ya monene ekoya nde boloba ete soki toyebaki c'est bien ndenge bo se préparer en conséquence batu oyo il faut kotia bango contre mire na baopposant congolais oyo bazali kotindatinda bango il faut bo mettre bango en garde oyo ekomi liseki ekomi ya kosakana okotala mwa mutu moko boye bandeko mwana mobali oyokaka ta soni ta aza koya mpe liboso ya kamera mpe koloba bandeko elobi ata mama Rosalie on dirait babandeki kokalinga mikate koyebi kaka bansani ya mikate wana oyo banzungu ya mikate wana ezalaki bakokalinga mikate na Kinshasa ndenge ezalaki papala wana on dirait babandeki kokalinga mikate ye siko azoya abeti libaku pa elongi nyonso soki ekoti na mafuta mikate wana ekalingami elongi yango modele apakoleli produit bandeko produit yango esimbi te erate ekalingi ye elongi nyonso bandeko yango wana tozali koloba bandeko bokeba ndeko yo moto yoki koluka na vi na poto tala ndenge bakomi kozwa yo na bozoba oyo tokende kobeta bato oyo tosala boye tala sikoyo bakomi kokende kosala buzoba tina esika bakoki kosala buzoba te bakimbangise bazali bato kosakana na bango te bakimbangise ifo boyeba ete bazali bato moko bazali na mot à dire na kati ya mboka na biso mpe bakimbangise bazali bato oyo soki basukoli maboko batiki yo ndeko omato kita ata obeleli bamindele baya ete basalela yo propagande mpo ete bamatisa yo pamba zero bato mingi bavi na bango ebeba mpo balingaki kosimba na eloko basimbaka te na kati ya eglize ya kimbangiste bakimbangiste bazali bato oyo bango nde lelo bazali koreflete image ya grand prophète oyo lelo ti lelo babelge ata balobaka yango te me na kati ya coulisse babelge ntango babetaka lisolo ya Papa Simon Kimbangu
naza sur esika bazalaka balobaka en tout cas po bamonaka bamakambo na bango ebongo yo mwa ndeke moko boye oye na poto a soki pe ozalaka na mukanda te na teni ya basodo lati bandeko elongi nyonso tu ekalingami ondire akweyaki na mafuta ya mbila aza koya mpe aza koloba ete bokomona ye boye ya vraiment ezali pasi mpe mawa mpo na nini bozali komiyokisa soni boye non te oyebi ko nazali koyebisa bino ya solo bandeko bato oyo soki tosali attention te tokoregrete un jour mais ntango yango oyo il faut kozwela bango bamesure moko dure kozwela bango bamesure dure kolekisa bango ke makambo bango bazali kosala bayebaka ete bapomba mpe bazali me bavanda na kimia balobaka te il faut kotya bato ya bocontre mire kombata ya wapi bamiyibi boza koyibayiba na poto awa bayebi bino bandeko okomona soki otali parmi bato wana nyonso kende na liste ya la police okomona basi baafishe bango bakanga bango koyibayiba na bamagazin baza koyokisa nkombo ya bakongolais soni awa na poto epuis bapara na bango mpe baza komona bo baza kokanisa ete bana na bino baza kosala bamiyibi ya pamba bato bazali kosala eloko moko te olia kokonseye bana na bino balanda chemin ya malamu bato bazali na réalité bato bazali na Congo bazali komona réalité mpe bazali koyeba ete mboka na biso ezali kotambola malamu malembe tokokoma mais bango lokola bazali na bapoto bapasi esi ebeti bango bakoma bato kaka ya kosengasenga soki olingi osenga eloko okei nani na nkombo ya kabila obeti lisolo nsima moninga nazali na besoin eloko basi bayeba bango utiliser le nom de kabila pour mieux demander basi bayeba bango na Belgique soki oyoki kaka utiliser le nom de kabila pour mieux demander yebaka ete basi bakoti na terrain bango wana bana ya mababe yango na bakentala makambo tu baza kosala eza kosimba te okomona ata soki un combattant aza kopakola produit okomona elongi eziki nyonso okomona ata soki un combattant aza kosala makambo na bango eza kosimba te ondire nzambe asundoli bango mpenza na 100%. pasi mpe mawa bato mobimba bazali koyokisa bakongolais soni na ndenge ya kosakana te vraiment lokola babandi kotia mosapi na liso ya bakimbangise ndeko suka na bango emonani epuis mwana mobali wana oyo eza elongi lokola bakalinga yango na mafuta mbila ayebaka ete na nsima ya mikolo elongi wana ekokoma neti bapakoli yango goudron po ake kosimba esika basimbaka te bazali kaka neti bapede moko na kati oyo mosusu mpe alati mwa nete koloba na mwa suki asali yango neti mwasi akaki mpe koloba sikoyo ndenge ezali wana yango na toye kotuna mpo na toyeba eske ye alobaki le 19 oyo bandeko ozomona kaka ete pede ezali pasi mpe mawa ndenge ezali wana boyebaka ete kala mingi te bokomona bareaction mpo ete bakei kosimba esika basimbaka te bakei kosimba esika basimbaka te nzambe ya koconfondre bango mama Rosalie nazongiseli yo maloba merci mingi papa Roger mpona kozongisela ngai maloba bandeko babolingo kaka ndenge touti koloba ebongi malamu ete ndeko yo oyaki awa na poto mpona koluka vi oyaki awa mpo ete osalisa un jour famille na yo oyaki te mpo un jour ba leader to ba opposant congolais oyo babandaka kolia mbongo kala na ntango ya deuxième république oyo bayebaka ata yo te lelo baye bakimia pasi ya poto bakomi koutilize kaka bino bato oyo boyaki koluka vi na bino na ndenge ya pasi oyo bobimaka bamboka meme na ntango ya Mobutu boyebi ndenge na ntango wana ezalaka mboka ezalaka lifelo moto lelo oyo bobosani nyonso bokomi babana ya misala ya bato wana bandeko boyokaka ta soni te bakombata ntango bino boye koluka vi na poto lelo bato wana basali nimero na bango mpona kokosa barwandais bakoteli biso na mboka bakomi koutilize bino me eloko ekamwisaka nga ntango babimisaka bino bokendeke bamarche komarche kosala batrouble bazwi bana na bango bavandisi bango na bandako bomoni ndenge baza koutilize bino alors ke na ntango ya deuxième république bino boyebi ndenge nini bobandaki kosouffrir
oyebi ndenge nini obeta mutu mpona koluka mbongo ya biyo bima mboko ya koluka vi na poto. Me mituna, eske Ngwanda mutu apesaka yo mbongo po ya na poto? Tshisekedi moto apesaka yo mbongo po ya na poto? To opposant nini yango apesaka mbongo po ya na poto? Kanisa ndenge famille na yo pe bamonaka pasi mpona kokotize bambongo bapesa yo ya na poto. Eske tango bimaka mboko ye famille na yo bayebisaki yo kekende okoma kombata? Lelo bakomi koposa bino po nini baluka moye bazonga. Bakomi de ko utiliser bino. Pe il faut zala kaka zoba po comprendre te. Yanga na bandeko babolingo tozali koyebisa na bino. Boye baka yango ete eloko bato basali ezali signe ya mabe pona ba combattant. Ezali signe ya mabe pona ba combattant sima ya mikolo. Bokomona alors que ndenge balobi papa Simon Kimbangu na Nkamba tango azwaki message oyo a regretter na yango. Boye baka ete sili meme baliti na bino bozali kosala bokokende lisusu mosika te. Botikali bana ya libabe bana ya bilakela mimabe. Esika nyonso tu bokobanda kozala ete boza koloba maloba mokili ekoyoka bino lisusu te. Bato basi balembi bino babaye bino. Bandeko babolingo na banzi ete o tozalaki na yango wana bino moko bomona bato nini yo boko koloba ete lobi bakambela biso mboka botala kaka ki dictature ya boy. Nde biso bato ya boy to ndima bakende kokambela biso mboka te. Mwekutu Joseph Kabila avanda na yeto pesa yeba mikolo po ete bato yo bazali bato mabe bazali bankoi balati baposo ya ba meme tokeba message ya bakimbangiste boye baka ete ekomeli bino lokola bomemi kilo na mutu na bino oyo nyonso bokobanda kosala ekobanda kaka kokota mai bokei kotouche meme baresponsable ya likolo ya bakimbangiste oyo mwana mobali oyo zelongi lokola azika na mikate na mafuta oyo balingaki kokalinga mikate mafuta mbila ya chela aza mpe koloba ete bakimbangise wana bakimbangise azata na kilote bandeko moto azali konyoka na poto bandeko baza kopesaka ye social na teni ya basoda azali kolata bandeko solo ya se ya masasa mbesi tondi ye kuna azata koyoka soni te akokende mpe kotia mosapi na eglize ya bakimbangise yo moto oyo yeki na nzela ya poto soki po krokaki bato mbongo kuna na Congo okimi oye na poto omikomisi combattant. Me yebaka ete suka na bino ebandi a partir ya eloko bino bosali. Bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na sima bango nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya Radio Zumel 1000. Merci. Bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosileki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo. Merci mingi. www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo